Tu peux pas quitter. À cause de l'eau, mon beau. À cause d'omba, bazo betangai. Nene. Donc, pourtant, bah, il y a battu pour aller et qui na télévision que mignon Abraham a bêtisieux. Atembo, nga ba bet, nga zansi. Na ndenge nga okuma na réseaux sociaux. Ngai Saint-Denis. Eza zone oyo. J'ai des anciens au Donovan na Bango. Na Courneuve, il y a des anciens au Donovan na Bango. Na Clignancourt, il y a des anciens au Donovan na Bango. Ngomo nanga na France na tambola ngamoko. Na zui métro na Kiwa. Na zui métro na ki Corbeil. Na zui métro na ki Villeneuve. Na zui métro na ki Wabi. Na tambola ngamoko. Au moins na de mutumoka. Non, toi viens, on va te... Oka tamsu mwana wana ya batu mugu ba ancien mugu. Donc c'est un peu ça. Petit Sala Guerrière, à qui au Sala ba connerie na tout ça. Et bon, il y a une folie de grandeur. Hein. Ah ouais. Ok. Réaction non, par rapport à l'émission et les cas qui, ça fait au moins un temps, de quoi on a joué, on a me proposé. Il y a Bill Clinton, Nenga Boya qui tout kaluchi. You ça rendez. Ah bon. Bill Clinton est d'abord un homme petit Kaluji. Cédric, na respect mon frère, na bien Rao, Cédric, ou bien un peu Yopé Mati, c'est pas bien. Ah, c'est da. Comme elle a bon Yopé, c'est pas bien quoi. Répondre c'est le scrum. Bill Clinton déjà Kaluji a vu naï. Et na ba boulot c'est vrai que bango na ngiringiri ba ebi ngana imamba makam na bango te ndenge euti là. Mais ndenge to ebeli na ancienneté na poto viso respecter ancien. Na zinga na abu na ngoza apena ba kri ngeza danger. Na respecter ka Kaluji, na respecter ka vie non na respecter ka vie bébé, vie juna mba na respecter. Et ça sert à rien ya OK na ngoneti ki yo kumaleki ya kuma mukolo kumaleki non pas du tout. Et biloko mo faut ko arranger yango muta la propre calme na coin na e. Moi avant on se tapait de cara avec Apocalypse. Mais après Apocalypse à comprendre to kuma to bengana ka et voilà. Même brigade on parlait pas, mais après to comment vous causer, et voilà, ça sert à rien ba biloko la nyonso. Il y a manqué un ancien comme Kaluji, respect. Kaluji, c'est un ancien. C'est un mouton, il a fait pluie, il a beau temps d'animation au Congo. Donc, ça dit que Bill Clinton, Azana ba respect, belé au plus à tout Kaluji. Voilà. Merci beaucoup, Célo. Toujours continuer, toujours biso on attend vraiment belé, toujours les cas par rapport à ma question. C'est le scrum eza na elo mo na toile na landaki bato bakomo traité yo mingi ingrat namoni ti petit fali azotanga bakombo ya baingrat par rapport ya fali pupa alobi neti sele yo aza ingrat ingratitude nini oyo c'est le bato ba traité to basé mingi na fali pupa oyo osala fali bato ba ebite fali asala yo oyo peut-être yo zongisa to pesa mokongo to komana elo ti petit fali a traité yo ingrat tango susu petit bakoma otinda ya kosomba ba vaseline ayela bango nga peut-être batinda nga na somba vaseline na nazwaki na boye kokende kosombela bango parce que eza biloko mabe et puis c'est tout hein. Oh bordure. Mais na ebiso petit tamus bango ebise kende somba vaseline asombi nga sikoyo ezaki nka naomona déjà so ebise nga ikoyo paye vaseline naomona déjà tala ngaya oyo otinda kopele vaseline po asala bikobo na ye alengai nabima moto akende kosomba mbeli te ngai te nga na mokristo mwana kasha Jésus. Et voilà. Tu sais, les musées congolais, ils envoient des petits na sauce mobo oyo
ekoki ko boucher makambo ebele et pas bapichwana. Les petits azosala boulot na ye ndenge azosala bao bazala na ye bapekisa ye bapekisa na bango ye bapekisa ye kaka bapekisi kaka. C'est comme si asitaka trop kombola yo mais toujours na kati ya mabe quoi. Ngai nde mayo faiblette o bayebisa ye ngai nde mayo faible o bayebisa ye il faut tout d'abord bino moko bobekaka ye bokokaka ye te me ndenge nini botinda nga ngai ta mosu akoyokelanga mapoka na aleki mais jour esalamaki no bacrampon ya tweba ezwi ye na tacle nde akocomprendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Petit déjà, baotinda ya somba na ye vaseline aoki no paye. Bon. Batibola route. Pas ça, ça. Va travailler comme ça, petit à Zobangoué. Mais la musique à Congo, oh, biso c'est tout le bar parce que on a bossé, et bossali voyage tant sous l'art na yo a tourné à souka aux 8 et tika la peine dans mon voix. Ça dit que j'ai le droit de parler sur maison mère parce que bah ma tambi dans les ailes des pétuana ah ouais on le va makama bon les gens n'ont qu'à baser dans mon sentiment jardin et on s'est calmé naïe on s'est calmé. On s'est calmé, voilà. Continue parce que les autres comment trop quoi, tu vois. Tout excès de nuit. Excès de table de Zambabouya. Musique aux Arandégues. Yo so mono ou tout baïma makaya na yo mais et ça on est battu ça comment quand toucher yo battu comment ya voter ben monsieur les belé date zate il ozo bi maté ba monsieur comment ba date na yo chat date ozo chat ba no mona biso aka boy parce que ba bangaka oyi bandule o ba musique oyo ngai tangi seli yo na boyo beta musique te mutu moka louer salle ngai na ekaka na potani de sali ba promotion non tu veux me faire jouer tu mets de l'argent Mati tu mets un paquet tu es bigi awa apocalypse salut à toi toto tanga peka kombolo na gramayas mbote na yo tu mets un paquet na ebiki tu peux répéter tu peux faire la promotion tu peux inviter les baninga autant que bazana ba Londres bana banini bakoya et consort. Mais yo a un concert kaka boy. Bon, ngana ozu salle, yo ya beta musique. Ben papa. Nandenge nini? Pour les combats dates no komi trop hein, bako en tout cas bako exigé. Atana chidati na ba mariage, na ba bar, na inongo, na Goma, na Itu, na Inkisi. Na Gisasa ni na vani boy na New York. Baobeta nga kuna. Oko tabi bende. Te bazobeta nga na babara kuna bazobeta. Naona bibo bazobeta oyo kota no bibende. Donc bazana ta ya webisa ngati ko ifo ko cha date te. Ba date ngo ya ngona gaz fabulous odobeta. Gaz fabulous odobeta bonga sina na beta na obeta. Ah ouais. Na bizem so ba gaz ma weti ba obeta. Mais il faut monter à votre et loc. Ça dit, inviter Baroya, bas à la satisfait. C'est dans son avis qui équaliser. À haute Belgique. Il faut avant l'hôtel, moi séjour dans 2-3 jours, moi répétition, tant que vous avez même pas naïs monter, t'as no konao.
asombaki mwa basango ya foire toyaka kobeta na te onoko omoni soki esili te ngai nde nakoma na mikili lifuta compréhension nakoka yango so te nalingaka tobeti tosilani sovomi nga na perdre me baninga wana bakende na sango ya bien. Mais aujourd'hui, producteur, moi, à mon année, lobby, les mai, juin, juillet, bon, c'est le gars dans un paquet, dans le placement, il y a 400 personnes, 500 personnes. Apocalypse Mobuka, bakoya pe ko accompagner au sélectionner ba Apocalypse, ozu ba tumayo. Ngaso na batache na bobengisa na ba Apocalypse, na ba CNN, na ba brigade, bana maindeni boya tonya tiloko ba tonya tiloko. To panzani musique eza nango pas si grave, mais il faut organiser ba moyens. Il faut organiser ba moyens pour que ba tout va se retrouver aux hommes. Lelo vinanga la poste a commis mutu basale ba campagne peut-être a commis objet de manquerie quoi. Voilà. Parce que ba organiser qui ba makambutu te na budget papa 3 heures du temps pour rassembler 400 personnes ba bina ba sepela et salini et surtout c'est le scrum sur la zone normal to che man ba blague à part. Et bien que c'est le so yo check non te na wana na Michel quoi fanatique bato discuter na ba na ba coin to check vraiment blague à part c'est le scrum bachelier nini wana soki Taron Licom bachi théâtre de gymnase wana soki nini wana soki 400 personnes wana soki kilo bravo c'est Léo pour ngai na ebike c'est Léo so akobeta bato baroya po bakri na yo c'est Léo kutokoza oyembite ocheka ba générique bato babima batoki kasi pona oyebisa ki moni jour ata tobete na arena bato bayaki babeti na momenga ata na beti te histoire lobe ekoma beta mayanani Yayo. C'est le abétité, c'est le aboya. Voilà. Donc ça dit qu'on connaît la ZIC nous connaît. Ça dit que toi, on est lourd à la musique. Bah, préparer Randoule, et puis voilà, ngata Bercy. Soki mutu aza na mbongo na ye ache Bercy. To bandi, bakoya wana ba mona makino, kimaki kaka. Voilà. Mais il faut oser. Pour matière. Mais cette fois-ci, 2025, 2026, bon, na Ochalibaya. Ochalibaya, il faut mutu oyazali akobimisa mbongo. Eza te kana ki na kosi mabongo na poche. Na ki oluwe sale mungu na beta non. Vomi na fana ngai shida ibula abeti nga place moko so neti shida ibula so aki na mbongo ma signé sale moko abeti singai oya sana mbongo ayebi ke naza amoureux à la bonne musique oye oche publicité, promotion, ba chaîne, ba makambu, tout, pas tout leki, to beti. Iya webi sanga chadat, iye mungu nanu kutu, kusumba ta CD ya pamba. Asumbate. Awebi su chadat nde. Msuma nga wabo misa ba fanatique ya. Ba mi boma bango mongo. Bali wabo misa ba mona ta bazio balukila mafasa nyonso baozo te bazoka ata kuna. Babi boba wana bafika so babi boba. Ngata? Nga boso. Dans la humiliation. Hein? Bato babi unga na otim dans la humiliation. Yo ka bango moko balobaka ke non na chadat bakomi susu ke bango ba changer situation. Alors que bazoye beloko balingi te. Bayaka yango na mona mutu moko makia abi bozolo ba chadat matango chadat ngwana yo mutu zoko ma chadat oyate. Voilà.
les problèmes des Congolais, on a tous à la unité pour na but, na ba cause, ya makam. Ah oui. Mais Nathan normal yo na carrière na yo ti na kilelo na poto vraiment zaki mutaba wesh. Delo ba batimbeli ba wesh na retard yo zaki déjà na ba fanatique na ba wesh bazaki déjà. Au moins jour à concert à Arena il faut mon comment les wesh bazoya ko kangana ba photo et voilà. Tozali tozala nzambe mo kayebi. Mais ce qui mutu aza na mbongo na ye na moni maki donc budget à salle autant. Il y a promotion autant. Il y a nini. On y va. Bisous de chiba paquet to bani bossement. Nyo sur un papier qui est calme. Dagoya ka teki na eboe. Mutu mo kazo mekana ya meki pa na ngame non. Non. Merci c'est le on va passer tokende na masolo musu c'est le scrum. Na remarqué battant belé ton petit frère ou ton frère Robin Mondibo na batam ko pe boye asataka ki na yo a déroutaki un peu mon respect Ya yo garate oyo Robin akomi ko déborder mingi na ba artiste musicien tant d'autres fali na ba langage na ba dire na ye na ba fabulous pona yo boso batu batinda ki yo petindeni pelenga lotoko soko ye moi 20 ezali osomeli lotoko ameli alangwe apesi yo te ya quartier ka yanki ti suka nango sani omanke ete yango c'est featuring so bapesi yo te comme ça moto comme impoli moto aedaki yo azalaki na yo alakisaki yo kimotema bolamu na ye ya vers yo anda ozala na yo atiaki yo mpe poi na makambo soko omoni déjà baolela ti baolela eyaki nango featuring te ezalaki no kende finga sele oyo finga fere finga nani nga na kotya yo poi bude songolo bude pakala na kotya yo poi ye mo amoni ke ozobeta bato sikoyo ozali otinda baya kobeta bato me bazobeta na moto yango na yo mbala moko okolemba te yango moni bakombi balemba bongo bataliki tobwaka même ata vos amis journalistes ils sont fatigués na kopo wana bamemaki bango ils sont fatigués bapeti na ngao mosusu oyo bajournaliste bazwela ngo bavisa ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Mais il y a un monde de sali qui Robin n'a évité surtout se faire comprendre. Oui, bien sûr. Comprendre, papa. Et Zali qui Robin Zalaki, c'est un petit a été utilisé. Atabara matete, adana di ba Fabregas, ne ba sakana ba bonga na mona matete, ba kansaleti makasi yega mona nzoto, qui soit beti boliti boé. Okwemba mote okobeta boli na kwena lokoti libanga na teti okwei dimona matete esa nini ilali donc ça dit que siko ba petit wana ba Robino ba petit o ngana mwana soda nini ba conscient ya esprit petit ayo mo petit na mo lobate do ba kande matériel de ce soir lali via ça l'esprit la et ma canda vous ça Robino mais bon allez na biso to soutenir quand ba concert ya robeta na Paris ya na vous assure orano zoko ça vous assure que yo soutenir papa ngana soutenir na ngai na soutenir na ngana motema maboy ngana ko kangilo kana vina yo papa nakenda ngoa. Moi, j'ai ma vie au calme. Na comment foi là. On est en Amérique. On est en Donald Trump. Na mboka ya Dona. Papa. Voilà, je salue puis tu passes sur les concours en Norvège, Magui la verte.
napesi bino mbote me bido sur autoroute napesi yo mbote place ozali Didier Okamo de Birmingham bino tu Papi Kaba Kirikou Amede Mackenzie Sandra Maya Nesha Pindi Pain de Grâce c'est le scrum tolamuki na tongo nakoti na ba réseaux sociaux lelo nakotani na petit frère na autre jeune frère na yo na une partie na page na ye qui s'appelle Splendeur alobi na émission Splendeur o asara ba émission za petit afali Splendeur ouais Splendeur alobi na émission qui c'est Léo Splendeur ya masangamo ya kwitch na kini eza masanga ya ba drink mo ya na kiso ki Splendeur so ki nini bo so sopeli yango otie essence bo epela makasi Yes go ya moto aza parolier na yo kisango alors oyoka non il accès à l'illumination non Lela yenda lingaka résistance te ya bali kupa ofiolomide alingaka mais azala te alika si ombele attends mobimbanga na ye tosalaki bechange ya baveye ya maloba merci oyo bafututu te petio azala lokwa alobi obengaki otindelaki ba voice otindele ba voice ozosenga ye nzembo atekelo nzembo alobi akotekela nzembo te abatekela oluko bongisa nano na vie na efali pupa ya kotekela nzembo bongo te po yebisi za ba voice o publier yango po yebike tanga o publier yango kopesa o makambo yo mutu akopera na fali aza paroli okesi epane koluka nzembo ozamba paroli belete okinda osala nini parce que ya lobi na biso abi se to chetembe ba voice ezali obosolaki na ye aboyaki bon bano banaki yo zaka se ozaki mia boseke eza ya solo non attends moi je dis la vérité ouais déjà c'est petit namoni nde mikolo quand même nde bakoma kabeli mo bambati moi akomi moi propre tout voilà ngai kala kala wana je crois kala namoni na télévision namoni na télévision tie moi ndazana a conscient ki kala avant kutu na asir kombe banda kotinda ye avant kuta na lingomba ya kofingela kombe bato nakomelaka namoni oza batexte bien il paraît si t'as 2-3 trucs essaye de m'envoyer que j'écoute soki nayoki yango keza bien tokosola na yo déjà je sais pas soki mwana aleki vigas et puis mwana oyo akoya koyebisanga kina o alobi nini ke bongisa nano na bongisa na leader na ye na confort na ye avant mpe so banzembo ya kotekela nzembo te eza banzala oyo ezosala bana wana na poto oyo bazoluka bamaiki lokamba kutu bakoma koya poto kaka na batv na bango wana bana oyo ezali nzala moto ezosala bango na koluka bapoto oyo neti mwana wana abimisa voice oyo ayebisanga kino abimisa voice oyo ayebisanga ki kende obongisa nano na songolo pakala c'est faux et archi faux nati kosenga ye nzembo parce que c'est un parolier
Mais c'était pas na batan oyo tanga bandi ba délire na ye ya kokende kokoma petit kombe. C'était avant wana na sita bato kabona ba fabricage je crois. Namona ye na loba na ebongo et puis tokutana na noté et puis ba voice waza nango abimisa Ils ont le coup bien préparé. Et bah ça la vie d'avoir plaisir. À moniter Robino. À moniter Robino yo na mo lela. Robino yo na mo lela. Kombe ba lela. Nga na benga na ngai na monika pesa sur fabrication nzembo mona bi ndika ba shaka banzembo babongo. Siko lelo fabrication yo na mwinzi moboye. Sata bolingo sana chance. Yem tapesa fabrication. Ba peti wana baza bacho ya solo. Baina envoûtement na musique. Azie kokosa ba makambo o nga na yebi na ngate. Soki splendeur déjà na kumba kwiti. Ouais. Et ana na ndinga kwiti. Aroza atana 4-5 voice na ngate. Ok. Ngamo na ABC. Eloko ya linga comme ça grave peut-être batuba ba mona ngelo mo esalama polémique mais c'était avant que koma kolobela. C'était avant koma kolobela kombe wana na sita ba katani na fa. Taba katani na fa. Na desu na ba nini wana je crois que ba 2000 soki combien? Tout ça quand tu vas 4 ans. Tu vas 4 ans passés. En gros, on dirait premier kin nangai. Première fois na gina kin. Mesurer sikoyo yé na kombe ba komi kokoze quand a komi kokele komandie kuna quand au monde que c'est de lokuta. Même mana petit na biso Abraham. Il veut jouer les pomba et pas un moto du patron na ko sala makambo wana te. Yo za pomba yaka fungola porte. Kota na kati banda menace. Obi wala petit wana soki akota na kata salon wana. Ngaza nga kolomboka. Na ngana kanga porte. Na baka izazu papa. Mais wana nga violence nga bakanga yo nga ke prison pour rien eza poto. Ye mutayi. Na place nga azala ki asala menace. Aye na batu. Tapotez les lives s'il vous plaît, tapotez les lives. Comprendre? Donc voilà. Déjà lundi oyo na bwa nzembo mususu komona ngo Guba Chaber. Guba Chaber, nzembo na mbeli le sénateur Platini Loueto parce que Matika Songo banoko bana mai ba beta rumba mais ba rumba maki o kino rumba mutafandi pa yo rumba te. Ba beta ba slow, ba beta ba R&B. Ça dit que rumba fama oyo ba kolo rumba batika ba beta ngote. Parce lundi batu nyonso ba congolais nyonso baki na plateforme ya téléchargement baki ndekoyoka rumba. Rumba c'est le bon ngai na koma besir na ba rumba nanga na ortota na ziwo nzami nzemba. Kasongo sali ba bulo na mbogo bwana biloko yali lundi to wana rumba moto obwaka wana komona ngo Guba Chaber na yembia wana eza pour demain déjà 19h déjà soti kayo vandi oyoka sénateur Platini yaya na Geno Loueto peda bamba bla na hôpital parce que oui muto bana wana
Nani? Telele. Nani? Toyebi ngai Fiston Telele na Smoke Mamba. Ok. Ngai Fiston Telele na Smoke Mamba. Ndebo balobi. Mais c'est la bango générique mo on a été. On a été. Voilà. Il y a le bon on a tous les ans combien de génériques? Le bon on a tout le temps on a 2 génériques. Ok. Moi je déjà le bon on a tout le ce que auto bimisa ça c'est qu'était. Le auto bimisa souffle ça c'est qu'était. Madame Boss Joséphine, salut à toi. Maramba Rocha date oyo bat bozoko maboban tolongola yango déjà à répondre bino. Boko misusu na beta masulu na yo moto beta masulu na yo mo changer so ekomeli. Basumba ba CD bayoka ka musique ya bien. Ngo sala bango bien. Tu mis générique mo zeketeka mikolo. Voilà. Générique zekete. Tout ça na rumba ya son excellence Platini Loueto. Le sénateur toujours boire déjà lundi oyo. Et voilà, ngana dans les États-Unis d'Amérique, dans New York City, dans New York, voilà, merci aux New York. C'est le scrum trop chité calamité. Arrivé à Héritier Watanabe, c'était le vendredi ou le jeudi comme ça. Jusqu'à maintenant, Héritier, producteur à Tchena, tout la moussia Zaza, tu évité sur Babungisi, billetterie, et banda te kamate, à Kangi billetterie, pour batouba contrôler sous-té. Pour la concert, il y a samedi prochain, Héritier Watanabe. Un mot par rapport à petit frère Nayo, Héritier. Non, bah courage, bah bonne chance. Nasi ya moto na tembe. A osala a décanté la situation na nyonso. Et dans mon avis déjà bayambaki bien na Belgique Paris. Vraiment autre souhaiter le musique à Congo. Courage. Babi koyambani ezaka mabete. Bayaka bongo mais na salle nde bayaka te. Non, il y a un problème T, mais l'essentiel c'est qu'il il a osé de ramener le musicien. Et il va jouer comme tout le monde et comme aujourd'hui ndé mutu makamongo ebeba parce que bana ozala ana poto papa we makobeta concert quand les gens ont retourné te me battre parce que ka musique. OK. Ça dit que et pas na biso e ko beba pona nini ba genre bato ba musicien ba memeli batu ya kofinga ka batu. Uzomona ça dit kala bizaki ko papa we mabeti na salle moko na Paris wana bat ba pe belete mais on a batu ba délirer ambiance bazo mela bazo comprendre bazo bina c'est à dire que mais lelo et baby matika ouais lelo omona et baby lelo omona et baby cohésion les alisou te pas. Moi, bafara mon pays là qui si bazo beta awa na Paris car mais oui rapazo beta car na Paris batu bakebo kasi ya zobeta soki le 25 faire robeta les 7 soit aza garçon accepte attendre na Madeleine ou en Belgique babo mona kaka bagolo baba aya okinda osala 10 personnes pamba jour na cheta eza na musique musique eza concurrence loyale ya ofinga na te manquer ba te respecter. Tu sais bien que moi je respecte tout le monde, j'aime tout le monde. Attends, tout ça na ba divergence ya ba soni mais j'aime tout le monde. Moi, j'aime la musique. Ah ouais. Quelle que soit la musique, il y a Robino, sur télémi na YouTube, je vais écouter. Oh, musique, il y a nani, na Royoka, musique a Fali, il y a Ferré, il y a Nani, il y a JDT, na Tilobi to Vandaki,
l'album à JDT et un nzembo moko ezawana c'est-à-dire ils ont embrouillé vie na ngai embrouillé mutu na ngai nzembo moko ezana kombo nango chacha Voilà. babi baba dada zezi nazolela lela oya mbangwe bananga na ngai naneli kamwana zeza papa funga musuku oyoki barumbo eza na kati mati na basebe okokangama na libanga ozoyoka ndule bandule oyo ya koforce ya bafanatike toi nango d'accord te c'est-à-dire moto fois yoka maka benga asele oyo ta bien chanté asele oyo générique oyo kafu anini nadi générique nanga wana c'est-à-dire lelo na bengai Eclipse mosusu na benga lelo na Belgique abi ya na Belgique nani mon pia pembe chero na père na biso mosu bazaka babito beta na eloko mon abi appel nga problème ete gaitali pa moto gaitali pa moto lelo baki na Eclipse mosusu babi foto beta eloko moko wana Voilà. Mais Batba sous-estimé disent qu'il y en a trop, il y a de belles chansons. Hein. Disent qu'il y a sous-estimé. Batba sous-estimé, moi trop. Mati, ngai kop nangeza kobinisa koyembisa. Batu ba sous-estimé eza batu oyo ya bakombe kombe. Moi deux trois petits bonhommes mongo. Voilà. Nandinga bien. Nga na yebi ki na binisa. Naza tala ko na Congo. Azana ba rumba, azana ba animation. Voilà. Voilà, Mr. Poutine. Toujours qu'il est petit à petit vers la fin. Je pense que Bandegonio Sobolanda Bicho, on parle de tout sauf rien. Sortie médiatique, Nabi est bon. On peut dire ça, tout que normalement à côté. Normalement, les sorties médiatiques, il y a Kofi Olomide, dans Marambo, je s'est passé entre la famille et surtout Mamassi. Mais batmazo tcha didiston balongo libanga na ye ko faire ça yango expressement tout ça là vient expliquer biso ye moko pour na yo c'est le scram tebi que remix quand on dit nzembo mbo beta remix bazong sango bimbate donc ba remixer place mususu c'est le boire matika son rocha Laetitia Kuya a rocha ne pe mutu mususu mais ça remix pour na yo ba congolais pe mbape sa moto na makambo ebele ça dit que si à oui goyemba oui goyemba te au changer le mot. OK. On a la moi na e. Au moins ba situation ana ba situation famille moi na ndemo du face à la poli. Moi na ndemo du face à la poli parce que ba influence et ça na concordance te na famille. Voilà. Ba tu bazo tinda be ba peso mutu makasi. Papa na waza papa na yo. Ngai na beda 13 ans na ba petit na tanda causer te. Mais na ndabisa nzambe tout le temps. Nzambe ba petit na ngai nzambe ba petit na imba bango. Ti cop na nga mutu kinda ko koti la ngeza miracle. OK. Cop na kinda ko koti la ngeza miracle. Petit afani mali bosso ya 40 000 personnes. Akamage Andy Olivier bana tata mapasa kwanza budu awa buke wabukuza pa petit l'achat na 3h du matin 3h20 abeni père nae pour me li père nae puis faut mon un bon français ah ouais félicitations mais pour mon petit on commande à 3h du matin un bon français
Comprendre? Ça soit une place Bazalaki, petit bazwaki éducation, faut remercier Mourna Bango, et puis c'est tout. Tokena babitumbati wapi. Azana vinae, moi j'ai ma vie. Mais si il y a kokota ko baby samoura la mwana pe ko emprunter babilo wana ko kumbela wana ba réseau ya ba jeton. Non, non, non. Ntalo va bien encore arena mais yo na biso na Bercy. Otaka zoba continuer na. Omoni pe pour nangai Verambo atika vague oyo ekinde ça pe promotion. So to komi na juillet wana. Eza concert eza quand? Le 17 juillet. Ouais. Concert à hippodrome ya quand? Bah on dit le 17 bah juillet car. Le journaliste ndenge nini. Oli était et mais toujours sur le thème super qui m'a le 19. Le 19 ouais. Le 19 voilà. Bah le 15 bah monima Verambo na Didi na bandeko na ye. Ouais. Sécurité à Niamata ya 30 banoko. Ba okingi la Verambo. Jour la balance. Didi Stone na Mupanzi, Minou na Mupanzi. Comprendre? Mati. Minou na Mupanzi, Didi na Mupanzi, ba petit tout bazawana. Parce que sécurité, papa. Dans la stratégie. Ceux qui viennent sonner. Hélicoptère. Rambazo qui dans hélicoptère. Na terrain. Bana tout. Mais souena yimo lo bakenga ba souena eza ekike bana na nyoso bakota na hippodrome. Eza pe mabeta. Eza bula moni ke bulango na opesa memo ba azana mwana bulango pe. Siko Minou Kotoyo, Didi Kotoyo. Baleki ku na sima bango tous ba 30 bazala wana. Chaque mois na bien garde du corps. Yo vient na bango. Bango tout ce qu'il faut pas mettre couleur à Bolivie. Orange pembe. Orange pembe papa. Bana tout balati orange pembe. Rambo sur le moyen rajo qui va bilo on a la tarawanati. Noir tina donc ya ko sakanati. Mati. Ouais, plus 10. Mati Kavier. Asala boulot na e. Petit Didi Boma Moto. Petit Danga Boma Moto. Qui dit ça bien dans mon thème. Ba âge ba komi nango soki alingaka o mingi. Ta déjà bobeta de 2 contre 2. Mère a vu mère alia. Je alingaka Didi alingaka bana e. Yo biloko wana nyonso bobomi pe motema. Ah ouais. Bobomi motema. Petit nanga Didi boboma moto bolembisa bo créer stratégie. Petit Minou yo pe boboma moto bolembisa bo kitisa famille à sacré famille à famille. Tout le gane récite ya légende. Le 19 wana na nini Na hippodrome. Hippodrome. Po ngata nozonga Paris wana ngabe toya biso foto toya wana tobina dans la carte tobina tozobina tosepela Osombi billet tos invité nga nazala somba nazala te me na kokota ata ya kofraude ako yo buka na te eza tala eza eloko moko ya danger ya grave petit Didi yo moko moni déjà qui oza na makambo papa bana makambo faut ko mélanger makambo wana. OK. Jour wana liboke ndenge faire lobaka mobondo
biso tu tokotala vie tokosepela mpe fere epai ya kuna yemba yo moko ozalaki mosungi na ngai bamalaka kola ezalaki osila na lipeka na yo na ndenda ye tala ndenge otambwisinga makolo ngulu kilometre mibale esinga na yo dadida nakozela vita dikando ozo nanga ezali telke bakunanga to bakizelanga makasi ya kolandaka yo e siskoche reka son ufungola pilo na yo okotisanga vi omemi fungola nani yako liberenga berete tala eza vrindule petit Didi Boma moto Merci pour le conseil. Je pense que, et comme les petits Kiriko, je te salue, mon pote, mon ami, je te salue. C'est le Scrum, lobby déjà. La stratégie, on a marqué. Jour où on a fait bandou, les bassins déjà dans ma réunion, on a sali déjà pour ben orange, pembe, bana tu ya virambo babimi. Ba balance. Na butu bango tout. Babe disco orange. Na biso na kati wana. Reso yo. Ya ba reso yo. Quadra goravat. Oye babe. Journaliste. Mr. Poutine. Papa. Ekozala bien. Petit Didi Tchanase, petit. Tchanase, nga vie na Poutine, na obela, nga oncle na obela partir à state, petit Tchanase. Boma moto, benga ya minu, busala. Ke, busala, moto petit. Papa le kita. Petit nga Didi. Boma moto. Okuma dana bala. Okuma dana kombo, makambo déjà, donc ça sert à rien, vous assure na cœur dur. Cœur dur cœur. Voilà, je suis dans la zone. Fungola monté, mais ça m'a cambo. Jour on a tout mon abîme, jour on a bisto bien on a bien longo, et puis voilà quoi. Voilà. Pardon. Il y a un civil à Warano, Gims. Grand prêtre. À sa famille, mon bimba. On a villa. Sa famille mobimba ben ça tous les ba maman gambo de juna jana prêtre ouais nous on a prêtre dis ça prêtre parce que l'ora sala beta maman na do sa famille mobimba maman vanda ma petite ba bi non li konza famille warano. Mais ma grand frère Bazali. Mais, Dadjo Azali. Ma opé c'est lengi. Et rendez-vous wana petit nanga Didi. Boma petit. Vous avez déjà star. Nous avons appelé sur des mapambolé à Webana. Et puis, vu un rambo à s'investir ça. Dans le couta na solo qui vous a danger. Ou comment danger petit. Boma moto vient à Poutine, grande puissance. Lukaya Minou, Bosangana. Parce que biso me ba na biso balinga rabino batala rabino ba exaucer bazako exceller bien tanga olanda déjà exaucer ngombi kitoko tanga zolanda Soraya tanga zolanda Gladi kitoko tanga zomona Didi akolinga pe kino ser nanga Didi ala taki bien alanda mais c'est tout monde bino ba comportement ngo ya mavwango ya mavonga to linga te bana biso balanda bino ya Didi bo doser ya Didi doser c'est très important. Si tu as besoin de ton père fragiliser un peu ton cœur quoi. Voilà bon, qu'Allah vous garde, qu'Allah vous bénisse, que la RDC, que vive la RDC. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Merci pour le message. Il y a Didi Stone, il y a Mopao et puis Hippodrome de Vincennes, Kofi Olomide le 19 juillet.
On est là, retenez bien, c'est le scrum demain à 9h. Déjà, bonjour, clip. Il y a Sikana au CLE officiel, Bokende Kuna, ma page naïe, partout. Batumsu balo bapoko tche drapeau bongo pas en États-Unis. À la résidence. Nahi, pour battre bazo comme tout à tche drapeau pas nini, à les États-Unis. Ah, je sais aussi ça. Dans New York City, dans na Bronx, na 120. Et voilà. Donc, je suis là. Pour comprendre kaka. Là, mundele mutakum sanga boy. Donc, ce gars na komika babetika caché. Na legi na ngai. Hein? Donc, ça dit qu'ils vivent la RDC. Héritier Watana Bazobeta. Le 25 mai. Allez, vous qui nous souteniriez. Mais abia obeta abi bosala elo te boza banani na ba public na bino na banani bino tu boza elo te yaza muntu na tembe goga wana makam na bino ba musicien yo boza muta Fabregas wana ba guerre na bino anga za chroniqueur na za muntu te kama ngai ba master bazali baleki bazali banini moi j'ai le droit de soutenir ba petit frère nanga ba master. Et voilà. Petit frère, bah reconnaître, tout le monde soutenir, bango bazong ça a été toujours bah manquement pas na yo. Moi je me suis imposé un atalaku qui fait peur na ba chanteur. Moi je me suis imposé un atalaku qui a les atouts. Moi je me suis imposé un atalaku oyo qui sillonne le monde. Nana mutori no senga visa de aujourd'hui, étant que français, ceux qui n'ont qu'à Kinshasa, n'est pas ambassadeur, foi la montagne à côté de causer, mais je n'ai pas causer. Comprendre? De causer d'ambassadeur, soit causer de l'ibomana ou fundaï. Namboka. C'est qui t'a la messieurs, et voilà. Eh, Kasson. Ça dit que, Moutazaki Bolingo a au monde en Zambie, Bolingo Leki. Tobuma ba moto na Fabregas imoka yebi ya motema na osepela déjà na déjà double bolingo na comment passer nangana boss na vanto to kata namoni petit frère na bino susu bina filé yamba zongi susu na benjir pona ancien président yamba fingi ancien président kuna Robinho afingi tala tina niveau ba poser Robinho question à lo ba Fabregas za liboma père de famille en pleine émission nayebi ke maestro la na biloko wana nyonso te navana leki nanga na comprendre maturité na ye aza père de famille il faut supporter ndenge ba igwe pe ba supportaka ndenge biso beto yela ya mo ba igwe za bakanda ba biloko mususu tamusu tourner mo de beta ba futa ngate ba donne ni ana yela mongali ya kaka. Mais c'est pas dans mon cœur du genre que je paie ou je dois détruire le roi de la forêt, non. Nani comme nani Robin on a petit Fabregas bien affilé à petit Fabregas ba bon l'essentiel est que biloko a Fabregas na yo ki wana ezobeta na quoi donc ya Philippe abandi sous mambo abandi sous na atomboki alingo yo kate et bon yaro katani yaro abiba bato na makambo na ita za liboma basimba do yengu tu yaro naipsa mabeza yaro atomboki teye pesa ba stress on dit comme bigani hier c'est to la libété à dans na 20 et mususu ils ont trouvé ça fuma abeta quand abeta juin un mois abeta de mois prochain ah ouais
tochanaka kaka bapoa parce que soki mpe ekweli robino eza mpe kaka congo botika makambo fo tochanaka bapoa ya musike ya congo bacongolais tosungana bao bakokende epai ya fere bakokende epai ya fabrigas boyebaki robino ebazala nini makambo oyo yabo bafashe yabo watomboki namonaki na masana wana oyo jour mosusu bakanga mwasi ne batie na jeep boye ya jour anniversaire na oyo masana wana mosusu wana nani kikamba soki kukamba soki nani ex master na ngai soki mike kukamba oyebaka jour mosusu toaka na anniversaire na o anniversaire na ngai abenga père bakangi mera na mbata nga mutu nakina ozwela ye mwasi na ye nabengi jip ye na mwasi ne bakitiseli yango tala bamerci bele avanda na kiti nokuta okoma tema koyobati likolo non pardon mais bon qu'est-ce qu'on va faire hein? Qu'est-ce qu'on va faire bola biso nzambe asunga biso mwa tai molai mwa nini tututu souvent na kiti makolo mpe kokita mpe tina se bani gaye bato mosusu ozalaka na raison eloko wana bato bayebisaka yango ozalaka yo na adolphe oyebisaka ozoyaka na bango na ndako na ngai lobi bakokoma mabe te lobi bakobaluka te ozoyaka na bango mpa na ngai mpe Vincent yaka ye kotalela makasi mpona na branche na yo aleli ti nakoki te nabengi oboyaki nokutu me na forsa yo kaka nayebi ete nabi te abimisika ayambo kaka ate mponi atikala oyambanga te asalaka mpe mission ngo te asalaka émission mo boya parcours na début nanga émitant asenganga na branche epa na yo asala émission moko ntango abandisika namomonaka oyo mike lokamba nde akoma yango kolobaloba atali babengaka chevek nde so aza chevek. Merci beaucoup Poutine de m'inviter Laura Baxeza parce que tout cas un biso tout le monde fait déjà 23h. Merci pour n'endengo accordé biso tana biso bola gelor isebola mon pote. Non tranquille ngapena nanga na New York City. Vraiment na sur album na bino kala mingi te ezali pa ya ingénieur nga zolinga tango loba New York City na tuba ta résidence posa na hôtel te. Oui, na résidence. Na hôtel te, okite wana résidence. Même so inesi na ki na avion na ki Cincinnati na zone na parler. Donc ça dit que Matika Sungo album Izaboya to kocha bango lobo na tolo. Lobi déjà lundi David de Tete Kaucho. Lobi déjà lundi baba master to ba de boulot babong ça dia ba casque na mabo yo ga rumba auto e misele yo scram fiston tselele smoke mamba rumba moto mbeli honorable sénateur Platini Loueto ba osangolo et puis kala mingi te seben sekete zoya Bina seben zekete na bula zaiko. Toza wana zaizai kaka. Fani kana zaizai. Oka générique ezobeta ote. Non, toza la biso. Vraiment merci na ba audience balandi biso lelo. Voilà. Lobby le 19 bandeko nyonso oyo balingaka sele o scram bake na plateforme bayoka nzembo kitoko oyo toyembeli bango en featuring avec Fiston Tselele Smoke Mamba Will.i.am
tant boyoka bozongela biso boyebisa biso ke te tosombi eza kitoko eza bien. Merci nzambe azala na bino biso bibana bandal towana matanga tozoperdre ya José Mukwayanzo. Moto mwa tuna ngai masama tuna ngai avant-hier abi Celos kam vena d'ailleurs ça oyakin ngabi ana ebite ya kenda aux États-Unis lundi déjà je sais pas sur ya matanga na New York en famille na sur on a hôpital na okende au s'incliner parce que c'est ba vieux au va soutenir biso dans le monde de la musique et puis la vieux temps on a bandi carrière nanga album à liboso Soruga Kilumbuka Kiese José Kongolo Bibeko la loi Kilumbusi à son pas Ya José Mukwayanzo Talaba Makainze Ale talaka kam seve 12 Makainze Tombe Vieux José Mukwayanzo Aneti oncle D'abord vieux au bakolisi biso na quartier et les autres robots sanaté. Car parmi les vieux, on va soutenir biso na musique. Bah moi c'est biso, nzela ya bien, nzela ya respect, nzela ya musala. Et famille mobimba va ser na biso tout, bah ebiki o ndeko na biso Célio, bah Olivier, bah ser Mimi, vraiment. Mais qu'on est là dans la famille, il y a vie dans José Mukwayanzo. Et n'a pas tenu sur le bâtiment au père. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup, Mr. Poutine. Merci à Bandeko sur Balandi Biso. Jerry Matondo. Je te salue. Jerry Matondo, il y a un groupe. Jerry Matondo, comme Jerry, Toto Kitarabiso, mais. Namoni ba plutôt pas les coups dans senga ba demande ba te belé mais toujours kata parce que il y a des enfants. Bonsoir Poutine. Plutôt pas quel piano? Ouais, petit Hervé, plutôt pas les aux États-Unis, vas-y. Appelle-moi wesh. Bonsoir Poutine. Ouais, Jerry, comment frère? Bien? Je vais très bien Poutine. Non, le kitana calamité parce que dans le logo public yo kanga nazala fan na Poutine ya Tongo. Merci. Voilà fan na Poutine ya Tongo et puis na souvenir moko na vie na monaka Poutine deux fois. La vie na monaka Poutine deux fois. Première fois na monaka c'était les 10 mars, le jour à sortie officielle tout on a. C'était le 10 mars non? Si je n'oublie pas. C'est là on a mutu. Parce qu'on a le 13 mars, il a dit que sortie officielle le 10 mars. Les 10 mars, oui, les 10 mars, que Poutine n'a croisé, na Prince Kassavou, beaucoup na salle de fête, moko kangamakana, salon, le pont yaba, na Prince Kassavou, avant qu'on m'aille Pâques. Au côté, c'est ça qui me dit, 11h. Pas banane avant Ipak. Avant Ipak, mais même moi au côté voilà ce qu'on a car bah bijou na Élysée Mboma je crois. Bijou Mboma ouais bijou Mboma Élysée Mboma ouais. Au côté na car wana et puis scrum de on a que chicken académie de beaux-arts. Avant comme un star. Poutine disque mi siko ndina moni awa. Et puis deuxième fois on a Poutine c'est qui na no comment ça na kita mon prince Kassa na no comment na kita et pas Jika mon na Mirai et pas Jika na tellement les bandes on l'a complet on l'a bling bling short ma pemba zoxa boina jean et puis on a rappelé nazalé mais nazalé na katité Théo Zalate aux avocats voilà matika son serrano do kangana yote voilà na mun sous Poutine tellement Poutine ibanda wana nani makre kanga mutazalaka nani no makre kanga mutazalaka manager wana ngano comment sondo ke mingi na Poutine wa makri na ba nani badazo flex c'était dimanche on a badazo flex bazalate makre pas zalate Poutine zalaka yomoko to tellement libanda et puis monsieur moka moulaye avec un orchestre mbaya libanda peso bonsoir président oh
Bah, ça veut Poutine, mbote de boy. Ouais. Vous savez, c'est mon talent pour Poutine. Ah ouais, non, non. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ta chante à Pembe, mbata Pembe, chante à Zoksa Zokisa. Ouais. Et puis, Je me rappelle. Nanzoto, chanson préférée nanga, bato cha ngo kate. Ah, bolingo nanga chiffonné, nazangi faire d'affection, ya ko repenser ba douleur, ba détresse. Bolingo ya kala kwa lokelengi nzoka douleur. Elelisa likolo na nzela sonite o, babanzaki, ya bonsaki mbongo, akofelaki moto, mais jamais sortir alors. Dans tout groupe, qu'on perdre un peu un ancien de mon groupe, Ah ouais? Arnaud Bendo. Ouais, Arnaud Bendo. Anda Malwa Bendo son. Ouais, Arnaud Bendo. Donc, au début déjà, il y a Poutine, bah, biso to ba fan à Poutine. Sauf que Poutine, dès que biso to tika ba nzala, dès ngai amour chiffonné, ils a chanson open ngai. Na lingango, mosela ngo clip te. Faire d'affection. Ya ko repasser ba douleur, ba détresse. Bolingo kelengi nzoka douleur. C'est un clip na Istanbul. Oui, c'est un clip. Oui, mais là, Bonaventure Ngobo. Ouais, chanwana. Nzembo wana. Siko bate bele ba texte wana te. Bate bele siko neti puti ba nzembo wana. Ya Congo to sani. Ah, Maître Chigoro, Chancel Manonga. puti. Pour mteba move chiffonné. Faut zaka la musique à Poutine. Ba 3 degrés ba chaîne beleza na 4 wana ba découvrir ngote. Na Congo ezali monde oyo. Soko le bolingaka ozala pété. Mais lingaka baboyaka po bayebaki ozali. Ah. Biso sikolo ka to comprendre bango ya omoni to vanda. Te salinga bien. En tout cas Poutine ngani na zabwe Poutine. Ba cha mususu ya nzoto na nzoto. Okoko zongisa ngo bato, ozongisa na bato. Ba comprendre. La kobanza bolingo. Na yo chaque jour, chaque nuit, sous aonienze. Passer 10 jours nanga se yo. Kasuri ba nzembo. Hein? Ouais, sous aonienze. Si, naebi. Banimation msaka na era na kati wana. Na lelina mama ndona kasa bobo. Alela kakobo. Mama ndona. Iza bobo. Nalaka apesi dans Arnaud Bendo. Bon, émission site aussi ça qui n'a biso déjà. Ouais. Merci Nzamba Zanabino. Merci beaucoup Poutine. Bonne chance, ça ira bien. Ensemble, lobby déjà lundi qui est dans ma plateforme. Au rendez-vous et puis voilà. Ouais, merci. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci Namandego Nyonso Balandi Biso. Merci Nabino Tokota Nimbalasima. Ciao.